molimo mo centre au collège sur le bela ko vanda na bino libela na libela. Donc soki ke azalaka na nzoto ya 1921 ne lelo nde basoda na bazala kaka esengelaki atika nzoto wana alata nzoto ya nguya po ete aya kobanda mosala na ye yango atikaka nzoto wana ezali na kati ya kilongo esika nzoto wana ezali esika yo kolanda ti esika nzoto ya nzambe oyo bondelaka ezali esika yo kolanda bakoma manipule te pa batatala bakosaka bino ke oyo bata nzambe akimbango aza kati na biso wa maboma siko makambo oyo banda yango kala ke papa za kwa salibwe papa za kwa zongisi me banda makambo wana banda ko bongisa ba papier okangisa ye osala keloko te soki boza bato ya tembe ke bino pena ke papa za kwa mutazo bebisa lingomba papa za kwa mutazo sala bo me bosangana ti boya pena botoka ye bolongole pe na tata simangi mbe onkiangani bozwa ye pena bolongola ye oh boko sala ngote kwani bolo bakana musika banda koloba likabu moko tangu yo ozoloba ke Paul Dibuya za mwana mpaki solokele zo lakisa oza 26 po Paul Dibuya papa kisolokela tika testament na ye kombo ezalaka na kati te atikala kozala mwana te mokili yeba yango depuis kala avant papa kisolokele atika mokili oyo bayebaka batu bayebaka yango kala bayebaka yango révolté yo lingomba yo bondela ko kozela ngo révolté na ndenge ni ezalaka te yo fo pesa tata maboko mais oke kozala révolté biso to ba révolté bino banani ese tata atia ba révolté na lingomba na ye atia ba révolté te bino bokomisi lingomba nzambe biso ba révolté biso ba révolté biso ba be biso to yakama mais bosala pe ba action boyeba ke kira baza bangala basangani babundisaka lingomba bangala ebele baza na kati ya lingomba siko bino baza bangala ya bazoba bo bangala ya bazoba okatake bokoka po bosala église de bino bona poso bo créer église to yebi bino bolandaka bato baoyokanga bolandaka Zaire wana te bato wana baza na ba groupe wana baosalaka lokola baza bana ya tata o basala ba marche bomekaka kolanda bango te soki oza mwana elembo oza mwana elaka kolandaka bango te ba démon bazobundisa lingomba et puis benga na défendre nzambe na nga bino boza kofinga nga bokotelaka batata wana ba révoltaire ya fuati bazoba révoltaire ya internet pona boye bokosala eloko te boza ba révoltaire ya internet ba révoltaire ya ba audio ba révoltaire ya ba audio pona boye kaka botikalaka kosala eloko te mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Bienvenue chez nous, merci à tout bazali kolanda Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. Donc merci na bato balanda kanga, merci na bato basepelaka na ba émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Po awale to yaka ka na vérité. Biso to kosaka te. To yaka ka na vérité. Biso to ba loko ba to musute bazalaka ke azane na ba gimate. Me ba ko préparer kaka lokuta moko boye ba lobela. Mais ba yebi na bango ke eza lokuta eza vérité te. Siko biso tellement to zalaka na Nzambe. Nzamba lingaka vérité linga lokuta te. Yango wana na yaka kaka na ba vérité. Na yaka kaka na ba vérité. Bande konanga bana tata na ngai. Donc ngande naza boye nazo mona ba émission oyo ezali koleka. Nazo mona bato ndeki bazali ko sali kombo ya papa Zako. Alors ngape na kovanda kimia te na kovanda kimia te. Premièrement, bozo so lisumu moko oyo ezalaka te. Pona ko insulter papa ko sangisaka kombo na nga. Bofinga na bino atanga. Bofinga nga ndenge bolingi, bosala o bolingi pona nga, bofinga. Me botika kombo ya tata. Botika kosangisa nga na kati. Ke tata bimaka na nga. Met fois na mona ba commentaire na ba tata limbisa bino. Papa za kwa bimaka na ngai. Quel lisumu o bozo sala bande ko nga. Eza mawa pona bino.
nga sala be mission na sola na tata te na tika ko sola na tata na telefone te na tika ko sola na tata na telefone te bo finga nga mi bo fingela nga tata na nga te soki bino boyebi ete nga na yebi soki boyebi ete nga na yebi tata simo ki mo kyanga na pesa kinga grâce ya ko sola papa zako tata simo ki mo kyanga na pesa kinga grâce wana ye moko fungola ki ngai ya kozwa ba révélation banda pesa kanga mbote ya chauffer nzoto na nga na kozwa ba révélation nga bana nazwa révélation ya papa zako le 17 mars na comprendre que papa zako ye wana papa kisolokeli soki bino boyebi na bino te alors bofingaka te po bosala bino bosala une grosse erreur au lobby ekocoûter bino cher alors soki bozana posa bofinga papa zako bozwa tanga botianga na place wana bofinga nga penza na ndenge bolingi mais botika kombo ya tata famille sainte ezali libota moko oyo banzabe babotameli ta bofinga papa zako mais bozoba te bofinga papa simongi bankiangani po libota wana ndeza libota ya famille sainte. Et comme trop, c'est trop. Avant la bande émission nangai, na rotiana no vidéo oyo. So na tia vidéo, boko yo kanenge tata simongi banki nganya lobby. Si mana yango, toko continuer na sujet na biso. Merci. Ngana ye kobotama. Kobotama nangai sikoyo bana mibali nyonso batelemi. Papa zako alandi ngai. Famille azaki kolinga teke bana mibali bazali. Ngana botami bana batelemi. Oya botama ki mibali aliboso ngana alandaki mayola akufa. Ngana alandi na telemi. Papa zako alandi. Papa Mbenza alandi. Mama Marinson alandi. Nde toye kumona papa José diangenda. Kasi oyo bato baza koloba kobwaka ke papa zako mwana papa mfuma mbanza te. Moni lokuta wana soki lokuta eleki pesaka etumbu. Bolani papa Simon ki manki ngani nzambe molimo mosantu ndenge alobi. Ndenge atangi ndenge babotameli. Soki lokuta eleki epesaka etumbu. Alors, bino batu bosolo bakake papa zako aza mwana ya papa de lungana te. Bozana etumbu. Boye baka yango. Tango bino bozo bondela. Papa Simon ki manki ngani. Soki boye papa Simon ki manki ngani ya solo. Boza bato boko bimisaka maloba o bolobaka te. Boza bato boko loba bilobela o bino bozo sala te. Boza bato boko finga kanzambe tata te. Pote libota wana deja papa Simon ki mbangu abongisaka yango na tango ya kala. Ye moko abongisa libota wana. Ye moko aprepara yango. Papa diangenda aloba ngana azoela papa kisolokele mwasi. Ye moko pe azui mwasi na ye. Mais papa ya lungana bazoela ye mwasi te. Batata babanda koloba biso to boti bana. Papa kisolokela boti bana. Papa de ngenda boti bana. Mais batikala jamais koloba ke bana ya papa de lungana baloba te. Kwete bayebi ke wana baza bana te. Bango baza bana te. Wana ezali bango moko botami na libota wana. Bayebaki yango ke ezali bango moko babotami na libota na. Donc bana ya papa de lungana batanga bango bana te. Batikala kotanga bango bana te. Bana ezali bana o bango baboti. Bango nde bana. Baboti na bonzoto. Mais bana ya papa de lungana bazali bana te. Batikala kotanga bango na bana te. Pote bayebi ke libota wana papa Simon ki mbangu ye moko abongisa yango kala na kambarade na ye. Papa Nchumbu Simon abanda kokende kuna na ndako wana. Abanda kokende pa na ye basololaka, bazalaka na ye basololaka. Ye moko abongisa deja succession wana.
Yemo kwa ibongisa yango tata déjà bongisa yango avant. Aye bisaka papa Chumbu Simo ke nakobota maka na famille na yo un jour. Noko ya papa Simo ngima okiangani. Papa Chumbu Simo aye bisaka ke nakobota maka na famille na bino. Nakobota na libota na yo. Mama ya mama Kiwasisilwa azalaka na zemi akufaka. Tango yoko kufa kote kendaka bayebisi yo fo zonga okende kobota mama ozemi ozana ngofo obota pote azana makambo ebele ya kosala. Mama ya mama Kiwasisilwa koko ya papa Simo ngima okiangani akufaka na zemi me bazongisa ye po il faut abota mama Kiwasisilwa. Po mama Kiwasisilwa yende akoya kobota batata Simo ngima okiangani libota wana ezalaki préparé ezalaki mabongisi. Bandeko nanga koma bozo bunga boye. Koma bozo kokako comprendre réalité oyo te. Koma bozo bungisa bino na loyenge. Mwana elembo obunga na ete. Mwana elaka obunga te. Mwana elaka kotikala jamais kobunga. Ata bacholi, ata bafingi, ata balobi nini. Bomona kateke bazo finga me bazo kosele loko te. Po bo comprendre ke bokoka te. Tango papa Simo ngima okiangani abanda komona makaba Paul Dibuya oyo bandaki na Ngola, papa kendaki na papa Zako na Ngola. Suka basalaka ni ba refulaka Paul. Ba refulaka Dibuya pona nini po ye ezesika na ete. Mais tellement elobama papa dengene lobaki Satan ata tomboli partout akosuka na Ngola. Satan to kokangela ye na Ngola. Satan okangamela na Ngola. Esengela kia sala makambo nyonso osala akende Italie akende kotanga kuna a préparer penza na batu na ya monde des ténèbres ba ko bundisa Nzambe a préparer na bango potango ya kozonga na ye aya ko vandela pena wana esika wana penza ezali esika oyo ya kokangamela yango mona soki azalaka na raison banga ba refoulé te mais tellement azalaka na raison te ba refulaka ye. Wana déjà ezalaki prise basalelaki déjà eza mokanda moko etikala déjà donc wana ezalaki babongisaki yango déjà bongo prise wana ezala sikoyo aye kozonga ezalaki mabongisi batiki ye azonga arenie asalela temps na ye mais atanga okangama pour la deuxième fois ekozala na mawa te Satan de azana na molimo de ya mutune eza kokatana. Sikoyo kokata na siko na bonzoto, to kokata ye mutu wana na bonzoto. To kata yango. Siko papa Zako azali lombe. Yende akosuki sena papa Simo ngima okiangani. Bakosuki sa ye. Siko telema ba yeke mwinda ezali kote wana ezali kopela moto ezali kopela. Bazotala déjà que il faut to luka to bebisa. To luka ba finga kaye. O ba sosola ete ba yeba ete. Ba to ko sosola ete ba luka ba finga kaye. Mais libota wana nde ezali libota esanto. Wana nde libota esanto. Papa Zako azana taya ko boma ndeko na ete. Azana taya ko papa gente po ezali libota moko ya esanto. Papa Rigena azali papa diangenda. Papa Zako azali papa kisolokele lukelo. Ezali libota esanto baboma na kate. Ezali libota esanto. Ba yaki po pesa tata maboko. Ba pesa tata Simo Kimbangu maboko. Yango wana bazana ye. Libota esanto yango wana. Église Kimbangu ezaka Trinité. Bana batata te. Bazate Trinité. Libota wana. Yango wana. Papa Zako akoni na papa Simo ngima okiangani. Atanga kana papa Simo ngima okiangani. Na tangu ya kala kutu bazana mubana mikie. Mindele bazo sepela na batu mundu na ba école na bango te. Mindele ba olinga bango te. Me basala école na bango banda bango mibale. Bafungola école. Ça veut dire que biso to ça déjà source. Pona bana na lobby bazo esika ya kotangela. Babanda kotanga bango mibale. Papa Zako azaki matata no linga kutu mutu ameka na papa Simo ngima okiangani te.
ande kolinga te na ndeko na ye. Me ba yebi ke aza ndeko na ye azali tata. Me tellement ke esengelaka bongo nzambe atika nzoto wana alata nzoto mususu. A continue abota malokola mwana nyonso. Na bo mwana na bazaka lokola mwana nyonso. Papa za kokutu na tango akala ezali histoire. Na papa simongi bongo kiangani. Papa za kwa lobi yoza yuma yoza boyendenge nini? Donc ba moka kanenga azotombokela ye. Ayebisi ezako. Ozolo wana ngabongo. Ngana yebi mukolo la iso kozala. Ozolo babongo. Na makambo wana kaka pesa ye jour. Ya laiswa. Na bomona na bango pesa ye jour o laiswa kozala. Papa za kwa yebi yango. Mukolo ya laiswa. Papa sima mo kyanga na pesa ye yango. Abina zazo bate. Naza mayele. Ngana yebi mukolo laiswa. Mukolo ya laiswa ngana yebi yango. Mais wana ezalaki bonzoto. Moko baza nzamba za 100% mutu 100% die. Moko pe bonzoto pe eza surtout na bomwana nde bazalaki bongo. Ezalaki ka mo eloko moko kaka eleka. Na sona bango ezalaka mabongisi. Pesa ye mukolo ya laiswa. Mukolo ya jugement ya mukili o ya pesa ya ngo papa za kwa yebi yango. Alors tibina bofingaka na mona bino bazoba. Poda nini bozo bundisa pasi wangi bango kiangani. Bozo bundisa he. Bozo bundisa papa sino ki bango kiangani. Libota wana deja yema kwa bongisa ka mona nzoto na ye ya kimbangu ya liputa. Abongisa ka yango. Mais tellement que bato baza ba ignorant. Ba mendiant. Baliko kabola lingo baza ba ignorant. Yango wana omonike poete bato ba comprendre mo mo santo na mokilité. Esi ebongisa maka nango etanga makabongo. To yebi na biso ke mingi ba boye baka mo santo te. Yango wana bazoyeba ete. Bobenga kangane bozo benga ka so ozuni numero na nga oye bazo benga ngozo bofinga na bino atanga. Bosala obolingi bofinga. Me botika kombo ya tata. Obakisa kanda na yeti. Bobakisa kanda na ye. Bobakisa kanda na ye bo comprendre te. Azali nzambe tata. Abongi na lokumu. Tibo cholaka ye. Boyebaka. Na bandeli ya lisusu. Papa ki solokele. Abota bana ya mabeba missionnaire bangwana bapanza lingomba. Ata mwana moko te atikala na tata. Te bazate. Papa dengenda kutaka ko réussir mama mwilu. A réussir mama mwilu. Ya mwana bomonaka mama Marincho nazali. Mais tellement que papa dengenda ko réussir mama mwilu. Yango monaka honneur wana mama mwilu azwaka. Mama Marincho na azali mais boyo kaka mama Marincho azwaka honneur te. Avanda na ye. Mais tellement que toza na mama Marie mwilu diangenda. Yende abadozwa honneur wana. Yende azwa honneur wana. Na place que mama Marincho na tusa azwaka honneur avandi. Mais mama Marie mwilu diangenda yende mutazwaka ba honneur. Poete ba ko réussir na fils que ye azala wana azwaka ba honneur. Mama Marincho na tazo ba honneur te na problème te wana ezali succession wana ezama mabongisi. Mama Marincho na pe boko yebaka ye. Bobana ata mona na kate boyebaka tina te boyiba sekele ya nzambe te. Makambo ezebele. Makambo ezali ebele. Ezala sekele za wana. Biso to yebi yango. Sur science to yebaka ebele kana mandombe wana ezala ba secret o ebombama ya libota wana. Ezala ba secret bombama. Donc yango mama Marie Mudiagenda zwaka ba honneur wana. Poete ne fils que ye. Yango esengelaka azalaka wana alobaka abimisaka ba vérité azalaka wana alakisaka mokili vérité. Alors bino nyonso bokenda papa kisolokele aganya ata mwana moko te. Yango wana na nzoto oye alati. Na nzoto oye alati. Papa dengenda ata bango nyonso wana bakei mamulu atikali mais ye papa dengenda zali molimo mosanto zali papa simongi ma okiangani. Asa na problème te. Mais nzambe tata papa kisolokele tellement que abana wana nyonso ba missionnaire bakenda ba démon. Yango wana na tango yo na nzoto oya lati tata saleli grâce. Œuvre de l'Éternel et qui dit que le maboko na ye. Œuvre de l'Éternel. Donc yende aboti lisusu batata. Yende siko aboti batata na nzoto oya lati.
yango omoni bozo bundise makasi me bokokoka te bokokoka te bino nde tokomona ba échec na bino na miso tokomona yango na misu tokomona ba échec na bino na miso tellement bobanga pasi mingi manki ngani te na bino bozo na kati ya ndako bozo finga papa kisolokele lukelo bituvudi ki ngani Zakari boyebi te kazali nzambe tata boza voba bazoba boza kosangana bozo finga nzambe tata boza kosangana bozo chola nzambe tata toyebi bato batindaka mwana mwasi wana ya maladifu wana o ya maladifu ya sida wana o batindaka eka bibi wana bato wana baza na Brazzaville et puis bato wana balongwaka bango lingoma me bazongi et puis tango bazongi bazo continuer bozo gagner pe eloko te bato moko bo gagner na bino eloko te mais bon soki na tali bien boza ba démon bandoki o batikala na kati ya lingoma pona kobundisa nzambe bokokendaka bomoni bato babima oyo nano esili te likambo eza na nzembo yango eyelaka mpona komaka yango te yango ebonginga ezalaka na nzembo na yango ke bao bakei kana kati triage kozala lisusu bao batikala bato yanga mpe bakokende lisusu ntango yo ozobundisa libota wana grâce te ezokolakisa pena ke oza 26 ntango yo ozoloba ke Paul Dibuya aza mwana ya mpaki solokele ezolakisa oza 26 po Paul Dibuya papa kisolokela tika testament na ye kombo ezalaka na kati te atikala kozala mwana te mokili yeba yango depuis kala avant papa kisolokele atika mokili oyo bayebaka bato bayebaka yango kala bayebaka yango bato bayebaka bino bato botamata na ba 5 ans na batango wana te tango pasi mo monki ngani ba 1951 wana to mata batango wana botamate miboya kofinga papa zako pona nini pona Paul Dibuya balobi ke azali mwana pa kisolokele te ale bino bobambi lisusu papa zako likambo wana pe ezali komata ekomi kokola na bato na mitu etali bino na esaka bino bolukaka boyebaka makambo na ba prière mais bozokoka kososola te bozolanda batata oyo ya miyibi oyo batata na miyibi oyo bolanda batata ba mandia wana ba journaliste ya 26 na oyo bozola sope ba révoltaire lingomba oyo bondela ko timitia révoltaire boyebaka kira baza bangala basangani babundisaka lingomba bangala ebele baza na kati ya lingomba siko bino baza bangala ya bazoba bo bangala ya bazo okatake bokoka po bosala église de bino bona ko so créer église to yebi bino bolandaka bato ba oyo kanga bolandaka Zahir wana te bato wana baza na ba groupe wana basalaka lokola baza bana ya tata o basala ba marche bo meka ka kolanda bango te soki oza mwana elembo oza mwana elaka kolandaka bango te ba démon bazo bundisa lingomba révolter yo lingomba yo bundela ko kozela mo révolter na ndengeni ezalaka te yo faut pesa tata maboko mais oke kozala révolter biso to ba révolter bino banani ese tata atia ba révolter na lingomba na ye atia ba révolter te bino bokomisi lingomba nzambe biso ba révolter biso ba be biso to yakama mais bosala pe ba action boko bakaka donc misala na bino ki révolter na bino eza internet siko biso eza internet te kaka ndenge tata alobaka ke etikali Angola satake nokangamela na Angola te bomona misala ba Paul Dibuya wana kokweya tozali kokende ya biso eza kaka internet te ngana osalela nde tata nanga nakolakisa bino bondoki ya batata wana misala ya batata na ekolakisa na misu na bino bokomona yango epuis tango bokomona yango bino bokokangama na bino bolandaka bango bozana esika te bokozonga tokoboya bino po ete bino bozofinga tata bofinga nzambe na mokili boyeba tata simoki mbangu na mokili te bokososola ye te azali nzambe molimo mosantu oyo akovanda na bato libela na libela molimo mosantu oyo koleso alobelaka kovanda na bino libela na libela donc soki ke azalaka na nzoto ya 1921 nde lelo nde basoda na bazalaka kaka esengelaki atika nzoto wana alata nzoto ya nguya po ete aya kobanda mosala na ye yango atikaka nzoto wana ezali na kati ya kilongo esika nzoto wana ezali esika yo kolanda ti esika nzoto ya nzambe oyo bondelaka ezali esika yo kolanda
Bako manipuler te ba batata ba kosa kabino ke o batanzambe akimba kwaza kati na biso. Wa maboma. Wa maboma. Kimba kwaza kati na bango na ndenge nini. Et puis kimba kwaza nzambe oyo molimo mosanta kovana na bato ya libela. Avanda kana biso me bozo ko sosola yete. Bozo landa batata na. Et puis benga na défendre nzambe na nga. Bino bozo ko finga nga bokotela ka batata wana ba révoltaire ya fuati bazoba révoltaire ya internet. Pona boye boko salelo kote. Boza ka ba révoltaire internet, ba révoltaire ya ba audio. Ba révoltaire ya ba audio. Pona boye kaka botikala ka kosalelo kote. Nzambe ba bundisa ka ete. O nyonso bozo lobaka wana boko futa. Boko futa. Nzambe ba bundisa ka ete. Likabozo le kamingi, tata zoko loba. Soki boyokela katata so yonkianga ni bozo bato bosala biloko bosala kate. Bozo ko préparer ba biloko moko boy oyo bo moneli ata épreuve te. Biso to lo makabo avec épreuve. Si la bimisa ba vérité ya batata wana. Si déjà ebima na wana mokileye bana ba mokileye ba yango. Mokile épreuve ezali ba sami wana azali épreuve déjà. Pour comprendre misala batata wana. Natangela kabila na ba kombo ya bato ba bebisa. Natangela kabila na ba zela boza émission onga na kosala lisusu lobby. Boko mona boyoka ba vérité. Oyo bino bobombaka. Toza na ba épreuve, nga sala ba émission na yaka na ba épreuve. Na yaka na ba kombo ya bato. Na yaka na ba épreuve. Mais comment bino boyoka na ba épreuve te? Kaka bilobela ba révoltaire internet, ba révoltaire ya ba audio. Mais preuve ezalaka te. Boko kufa liwa mabe. Boko kufa liwa mabe nzambe ba bundisaka ete. Bino bo sala wana boko futa. Boko futa. Ba révoltaire ya fuat bizengi. Siko makambo yo banda yango kala. Ke papa za kwa salibwe. Papa za kwa zongisi. Me banda makambo wana. Banda ko bongisa ba papier okangisa ye. Osala keloko te. Soki boza bato ya tembe ke bino pena ke papa za kwa mtazo bebisa lingomba papa za kwa mtazo sala bo. Me bo sangana ti. Boye pena bo toka ye bolongole pe na tata simongi mbe onkiangani. Bozwa ye pena bolongola ye. Oh, boko sala ngote kwani bolo bakana musika banda ko loba likabu moko. Ndeti yo penza kizengi ya Richard Bomengo. Tata moko zoba zata na souci ya famille na yete. Tata moko malere. Tata moko malere vie na yo ezama. Tala ka obomba maka. Faut vivre vie normale, vie normale. Ozoko vivre vie normale te pona nini. Banda olata komba ya papa zako, okoma obsédé na komba ya papa zako. Papa Kisolokele afinga mana ete ene yo to ndenge nzembo bima ke papa Kisolokele kombo na Kisolokele komi efingelo. Papa Kisolokele o bato ndo chola ndo finge makasi na tango wana ezalaka na ngobongo te. Mais akeime nzembo bimi. Kombo na nga Kisolokele komi efingelo. Nazali na bomo ibino banso boyoka. Donc kombo na ye oya lati lelo ye Kisolokele kombo lati lelo. E komi efingelo. Kombo ni ezo fingama. Na lingomba na biso pa ya papa zako. Banda ko finga banda ko bimisa bagima. Me bozwa ka courage ya kokende ko tombola ete bolongole pembeni ya tata. Bosala ngoti te mboza pena bato ya makasi. Bosala leloko wana. Bokende kolongola ye. Boye mutazo bebisa lingomba, ye mutazo panza lingomba, ye mutazo boma, ye mutazo sala bo. Mais bozo ko kitisa ete. Aza baoba bakwa isaka ete. Azali baoba. Bomo na teke bozo loba, et puis bozo batama, et puis bozo sala ka boye baka ngona ba marche o bozali ko préparer. Bo mukolo moko te ko tikala olonga. Po obile bozo boza loka ba révoltaire moko buzoba bizengi. Ba révolter moi bizengi boza bazoba. Bino na tata na bino kizengi ya zoba wana Mr. Pip. Bino nyonso boza bazoba boza mayele te. Bozo yeba te ki ye o bozo bundisa. Bozo yeba mutu bozo bundisa te. Bozo yeba ete. Mais bosala ka c'est fort. Te ba boza bato ya matata ba révolter. Bosa le fort ya kokende ko longo la papa za kwa sikaza ko bimisa ye. Boso bozolo baka na musika ekomi monotonie. Likambu moko banda obandela ngo bo bandela kaka. Bo banda ko bandela kaka boko finga banda ko finga mais action.
tona posa to mona action na bino to mona kanda na bino to mona yangoti tona posa ya kanda na bino esala action à part bilobela botika na bilobela bosala nde action po bilobela bo banda ngokala. Combien de temps déjà bando bandi bilobela? Combien de temps déjà bandi kofinga? Combien de temps? Mais action ezomona na te. Po mate boza bazoba. Po mate bo bizengi ya batata, bizengi ya bama bazoba moko boye boko bandaka boko continuer kofinga suka boko lemba boko mate banda kofinga mais changement ezokota pete. Eloko moko ezosala bapete. Ubanga pasi mo okiangani te. Butanga ka koma pasi mo okiangana minoko na bino te. Butanga ka te po banga ka ete. Et puis bo yebi ete. Soki bo yeba ki ye. Bolinga ki bo banga ta ye. Bolinga bo banga ta ye. Ta obino bozo finga ka papa zako. O aza pembeni na ye. Bo banga ete. Ye moko tata lobi oya ko finga zako afingi donc atangi pa oya ko finga papa zako oya ko finga papa Mbenza oya ko finga papa José Ngenda. Ezali loko bo finginga. Donc directement bo finginga. Alors bozo banga papa songi mo kyanga nte botanga ko batata te. Boye bakabino nde boza wana. Boza 26. Boza 26. Ngane naza yaka ko défendre Nzambe nanga. Oyo batata nyonso wana ya 26 babebisa bana bato mitu. Babe bakabola bato na Nzambe na bango. Bato wana ba missionnaire balobaka mabe ebele na komba tata me basala kasambla ba hypocrite bazo fingisa tata me bazo sala sambla lokwa bato malamu. Ngana yaka ko défendre Nzambe nanga po bazala ba chaîne basala ko finga ka tata ezali ebele tata bando ko finga makala ka moko kaka bimi chebino siko mal à l'aise moko alimiska moko boye bakenza pas za pauvreté alati singa nguya na ye ngapi na défendre Nzambe na ngati no défendre Nzambe na so ngana wimisa misala ya batata na bino wana po awa de rien que la vérité tango nde kokaki tango nde po ngana lobaka nde vérité mais siko bino bozo loba makambo ko wana vérité na ngote po ata kutongo ke bomu boloba ke oyo kosaka bon to monaka video ya Sami ebimaki video ya Sami ebimaki mwasi wana tangi basi nyonso batata na bango babimaka na bango basi nyonso batata 26 wana babimaka na bango basi nyonso wana balalaka batata wana mwasi wana tanga aloba ba vérité wana nyonso mais siko après tanga na zoko bimisa ba vérité na bango bomona ke ngana zokosa ke biso bateyaka biso boite oui mais ezali oyo eza forme mususu o tata zoko utiliser nga ngai ne naza bona yebisa kabino tata ki solokele ye moko aisanga na bimisa salité ya matata wana pote bino bomona bango bana tata te baza ba missionnaire bato ya ko bungisa Nzambe bino sikoyo ngana obunda o défendre ka Nzambe o bino bobondelaka donc ngana obundela Nzambe na ngana o défendre Nzambe na nga mais bino bozo pe ko bundisa nga na sekato na mona bino bazoba bo apena bazo so ke bino boko bundela Nzambe te seke Nzambe pena asala biso kaka donc pona kaka toko kana biso ko défendre yete eza mawa pona bino papa moko azana matadi abetela nga histoire bi mama balenda église moko eza pembeni na biso église wana mais force ozo bonde ba finga ka papa de lungana aza kolo yesu te ba chola ka papa ba finga ka papa do basala makamoko pa bebisa biso ka mitema mais to côté la bango na église to beta bango to buka ba instrument na bango to beta bango mais ta ba kende pa tata esi bango bosali malamu faut défendre Nzambe comment ko fingira ka bino tata bino botala kaka comment ba kofinga ka parce que bon kianga combien de kofinga ba tata 26 ba twasala ba chaîne combien de kochola tata bazwa bango ba lobake bango ni ba vandisa ene esika wana bango ni batia ye mais pourtant tata batia ye te tango basala ka makambo nyonso pa de lugana bango bazala te bango ba pesa bango grâce kaka yako annoncer likambo bango mais balata yango bakoma lokola bango ne batia tata na esika. Et puis bateya ka bandimi na bango ke tata zali Nzambe te boko luka Nzambe bino bozo suka kala te bozo banga Nzambe na mokili te pe tata bomba mi bino bozo na problème sérieux bo na chance te
Bwana chance te, bwana bilembo te, bwana bilaka te. Bino pena kaka ndenge elobaki na Bible molimo mosanto koya mingi bakoyeba ete ezali bino bozo kanisa ki bolanda nzela ya solo nzoka nde bozali banda bozali na molimo mosanto te boyebi molimo mosanto te boyebi ete bozo bundisa nzambe boko futa o ngana ya koyesa bino esi na lobi eloko kanga na yebisa ka batu balanda kanga bana bilembo pe baza abalanda kanga banelaka babongisa makake bakolanda tata Simoki Mbangu kiangani poete ye kaka molimo mosanto kovanda na biso libela na libela ye kaka ye moko kaka wana ami ye baka akovanda na biso libela na libela donc mwana elembo akobosa nete atala ti nzoto o ata tiki nzoto wana lati nzoto mususu mwana elembo akoyeba ye mwana elembo akobunga te mwana elembo akobosa na kanzambe te yango wana bozala prudent soki bomoni ki makambo zo compliqué zo comprendre qu'est-ce qui se passe kota na ndako bondela senge pa ya tata akolakisa yo yango na esaka même bandeko balandaka bandeko bakenda 26 bozwa kata ya kobondela otuna nzambe nzela na landaka eske nzela na yo eske nzela o yango nde sengeli na landa yo soki naza ya kobunga lakisanga soki naza na nzela ya solo lakisanga bokoka kosala même pas prière soki okosala prière wana okozwa eyano ozwa réponse yango kanga na yaka na lobaka ya suka eza moya ata na tomboki ndenge nini ata na lobi nini moya suka ezalaka yango wana sala ta prière tuna nzambe esunga yo Côté ça va on prier, on a 2 minutes, pas loba likambo et sungayo. Voilà, merci beaucoup d'Antonio Sobalandinga. Bo s'abonner, bo maximiser. Et ali chaîne na bino. O azali ndeko na bino. Ngana linga bi ata bo finginga. Yana un problème te. Mais ngana boya bino te na olinga bino kaka. Ata lelo bo moninga mabe. Mais lobi bo comprendre on a ça la keza pour na bien na biso nyonso. Donc merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Bye. Mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili